kati na program oyo mpoko lelo yo na zali na masolo mingi peza pona koyebisa bino te sino ke pour quelques minutes tozali nango tokokabola situation ya mpasi, situation ya mawa oyo ezali ko concerner Sénat ya Congo. Sénat na biso ya Congo na ba obo sili koyeba ete Sénat na biso ya Congo ezali parmi ba biloko oyo biso tozali komona ete esili ko diaboliser mboka na biso, eloko oyo esili koteka pays na biso sévèrement parce que batu mingi tozali komona kaka seni lokola institution oyo ya muke kaka. Mais soko yiko tala bien misala oyo ezali koleka kati na seni okoya komona ete na bososoli ya politique yango penza mutu ezali eloko oyo ezali kopanza biso na Congo oyo diable asili kokota sévèrement. Seni oyo ebengami comité électoral national indépendante mute kokambaka bamibeko etali ndenge tokoponaka bakonzi oyo bako dirige mboka na biso lokola bamabanda nzazi na biso to baluyalu na biso to balukezo bisika oyo koya komona ete na mboka ya démocratie pouvoir kozala na peuple yende mutu akozwaka décision ya nani yango akopona po ete akodirige mboka na ba secteur ya ndenge na ndenge oyo tokobengaka ba fonction publique to ba secteur ya l'État. Kati na yango mbeba esili komona na pourquoi parce que batu oyo bakobenga maka kombe ba candidat bakoyaka komiteka na biso ba peuple pona kolakisa biso ete bazali na ba solution kati na ba problème oyo ezali kotumisa biso. Eyoli kozanga manque ya courant, manque ya ba classe kitoko, ba mama na biso négligé, ba guerre na côté est. Eko ipe kozala ete ba classe ya bana eza malamu te, ba enseignant baza kofutama te, ba militaire bazali abandonné na cité. Biloko nyonso okoki koyeba ete ça ne marche pas na kwa ya mboka na yo. Bakonzi bayaka to batu kati na biso na civil, kati na biso na cité bakoyaka koloba ete ngai namoni bo vote ngai bo pona ngai na kozala voix na bino kuna ta na kokende kuna na parlement. Tanto kozala na réunion na biso na ba congrès kuna na ko défendre bino to na ko créer ba loi oyo ekozala ete na yebi ete ekobongisa mboka. Batu oyo na système démocratique esili komona ete bakopona maka na deux groupes. Ou bien ba peuple toponi bango, ou bien mokonzi ya mboka afseli ba nomination na ye na ba poste ndenge na ndenge oyo bakobengaka ba ministre to na kota armée ba bakobengaka ba soda oyo ba généraux. Mokonzi aza na pouvoir ya konome batu oyo. Kasi bisika nyonso etikala ete peuple mutu il faut atia mutu na ye wana bakobengaka yango ba suffrage universel, soit kaka peuple mutu aza na nguya ya kotia mutu bisika wana, entre autres ba député na biso. Chaque 1 mètre carré ezali contrôlé na député. Isika moko te na mokili ya Congo ezali libre oyo tokoki koloba ete un député azali te. Eza na village na yo
ya mutu ayebaka ete oza na pasi nasala nini comment toko résoudre problème oyo mutu wana bakobengaka comme député bakotravaillaka mpe na bakonzi na bango te bato bakopesaka bango barapport bakobengamaka basénateur bango baza na chambre haute ya kati na parlement bato wana mpe emonani ete na systeme ya mboka na biso ya Congo il faut biso moko bapeple totiaka bango na bisika na mpo toza na confiance ya mutu oyo biso tomoni na quartier na biso ete comportement na ye moral na ye baide na ye akoki koyokela biso mpe akei mpe wana adefendre biso bato oyo nde tokonomaka bango kasi ezali mawa mingi mpona komona ete bato oyo tosili kopesa confiance omoni ete bango tokende kovanda wana me na tu bakokende kuna na place ya baélection totoki na place ya élection totie mpe mbongo na biso na place ya baélection totiki baactivité na biso mpona koya na jour na baélection na baurne na baplace ya bavote na bacirconscription na biso mpo totia bato oyo todeside ke tokotia bango na baplace na bisika na bango nde yo tobengaka nini élection euti na mitema na biso selo ndenge tolingeli pasi ezali ya mibale yango oyo ete ntango bato oyo tokotiaka bango na confiance oyo tokenda kotika bango wana bato oyo organisation oyo ebeli nkombo ya seni soni na bango ezali te ki organisation moko landa ngai bien okomona mpona nini nazali na kanda mpe kanda na ngai ekoki koya pepa na yo to mpona bato tokomi na kanda mikolo baoyo tokokomprenaka systeme politiko ya demokrasi oyo na mokili ya Congo baza kosakana na biso bakonzi oyo babengi nkombo seni po ntango tosili kozwa badesio na biso oyo totie bato oyo na bavoi na biso selon libre choix na biso ya mitema na biso toza koboma ta na biso pamba bato baza kosaka na biso parce que bango kuna basili deja kozwa badécision ya kolekisisa na nzela ya lokuta koya kobuka mokano ya yo peuple ya yo électeur ya yo mutu omoni ete na quartier na ngai papa tel mutu faleka na ville na biso ifo tata tel aleka mama tel aleka bango bato babengi nkombo ya organisation oyo ya seni baza kosaka na mabandi na biso baza kosaka na bamama na biso baza kosaka na biso nyonso mpona kozwa bato oyo bango moko baprefere kotia wana selon guna bango individuel batie bango na bisika wana elingi koloba ete yo mutu oyo bino bokanelaki bokei kotia ye wana na bavote apparemment ye aleki mais en réalité vote yango eza nango triche bato babuki mokano na bino babuki bata na bino bapebisi bamakambo nini bolinga kosala na bambongo na bino bolinga kolia boke kopesa wana mutu wana mpo aleka mutu wana ya solo asali effort na ye asaleli mpe mbongo yango mpo ete mokano na bino bapepe esalema metala kaka mutu moko bato mibale bato misato ka mwa klike ya bato tokolobela bango na biro ya seni il se permettre ya koya kosakana mabandi na bino na batana na bino oyo touti kolobela awa ya na mokolo moko kaka likolo ya mbongo basili kozwa barenverse situation okomona tata matuku wana asalaki campagne na ndenge ekoki bino mpe bolingaki ye metango okoma mutu azoleka wana tata kimpiatu wana atene kutu mbongo anjete amona ye mpe kutu na balabala na bino te asali mpe effort moko te aza na ye mpe kutu na motema moko ya malamu te mpona kokamba bato sinoki aza mpe kutu moyibi na vi na ye c'est un farceur mutu atonda na misala ya bikobo ya bapite ya miyibi ya ndenge na ndenge oyo mers ne ekoka kutu na kilo te mais parce que ye wana bato bakolingaka ye na bato wana bayebi koma babetaka bakarte ya kolekisa mutu na poste ye wana akei kofanda akomi nani mokonzi na place oyo bino bapeple botielaki effort mbongo ta mayele nyonso oyo bolingi mpo changement ekota na mwa konkukinsi na bino na bango barenverse makambo oyo kaku kanda na ngai liboso awa nazali nango na bato seni yango oyo ekanda oyo mpe na banza na minute oyo tozali koloba osi okomi na point oyebi ete wi ya solo kanda ezali bato oyo baseni eloko nini interese bango bakweyisa tata matuku mpo batia mbuteki mpiatu na place wana ya liboso mbongo bato oyo baza kapable ya koloba ete tokende na ndakisa 2011 oyo kiti ezali kowelama mpona badepute ezali presque 500 quelque sur 500 et quelque tosili koyoka ete une affaire de 19 000 bato bazali koya mpona kowela kiti wana bato oyo bakoya na bakartier na biso na babalabala na biso na bazone na biso na baregion na biso kotia makelele ete vote ngai parce que azwi information to bino mpe bape bo parce que boyebi ye wana bokovote me mutu oyo azala na mbongo bien sûr
fakende kopesa mbote wapi na bato babengi kombo ya bakonzi oyo bakotravaillaka na bureau oyo ya institution oyo tosili kobenga na kombo ya nini seni to bakutana na bango. Soki bakutana na bango te bakobima kipwaka. Soki babima kipwaka elingi koloba ete bakozala qualifié te na bamisala nyonso oyo etali nini ya boleki na kiti wana oyo bino boza kovotelaka bato oyo. Elingi koloba ete fosa ntango boza kobomata na bino pamba. Bato oyo bazali na groupe mibale ba oyo bakokendaka wana ba oyo bakokendaka kopesaka bambote te. Oyo bakendaka kopesa mbote ntango bakokoma kuna bato oyo ya seni baza deja na calculatrice na bo basilaki kosimba deja na maboko ke tsa bo yela biso swate $10,000 mo boto komiso député. Sikoyo yebisa ngai tata matuku wana soki kuta azali na $10,000 yango te. Yebisa ngai tata matuku wana soki ata na mwa 1000 na ye bongo 1000 yango a utiliser yango pour asala ba campagne na ye tout autour ya quartier ya arrondissement na ye ya région na ye ya bisika na ye ya pays na ye ya bisika nyonso oyo azali koyebisa bato ete bovote ngai mpe bato basili koloba ete ya solo tokotia na bisika wana. Soki aza na mbongo te tata wana peu importe volonté ya yo peuple congolais volonté na yo down ekiti na se bakoya kotia moyibi wana etataki mpiatu mpo nini parce que ye amonaki na $10,000 na ye yango oyo. C'est le banquet mené eza vrai $10,000 oyo $5,000 oyo motuya nyonso basili kokata awa yo pesa yango comme ça kombo na yo elekaki deja bango bayebi na bango nani nango akoleka liste deja esi ebetama deja kala avant kutu bino boyoya kolukaka ba élection ezala na novembre oyo liste ba député esi ekatama deja sur base ya nani aye kopesa musuni na ye nani aye kopesa mbongo na clique na groupe oyo bango na bango kuna na kata bureau ya seni bayeba na bako babetaka bakarte okoleka me yaka topesa na mbote biloko ezali kopesa nsoni biloko ezali kopesa kanda parce que foto yeba ete campagne oyo tata oyo nyonso akomenaka amweki ozala Bill Gates ke ozala na mbongo ya yo moko me mingi apart mbongo ya yo moko bato mpe bakoyaka na contribution ya peuple bato bakotikaka bakwanga na bango kolia kokufa nzala likolo ya papa kende kosala biso solution zwa mwana 1000 francs oyo zwa 5000 francs oyo parce que toyebi ete okolonga. Imagine toi muntu azwaki mbongo na ye na canal ndenge ayebeli akeika kopesa 10,000 kuna ya corruption et puis aza reteni ke nani ye muntu akoleka na kiti oyo. Biloko boy ifesala biso pasi biloko ifesala biso soni biloko boy yango tuza komona ete mboka ezali toujours dirigé na bato oyo bayebi na bango misala te mais apparemment tamba koya baza kolobaka ete toyebi misala mais nani yango atinaki na place wana peuple. Mais tant qu'on entend bien, ce n'est même pas le peuple. C'est parce que bateau va regarder ça la misala bazali. Mais bah on va voir ça la misala oh bazava qui poaka, mais bah qui va joker parce que va pesa kinini mbongo na bango na jour wana. Biloko boye nde yango tozali kolobela awa ete seni ezali empire sodomisé, ezali Sodome na Gomorrhe ya Congo. Bisika Congo e bebeli président penza te. Mais parce que tozala ba sénateur a buzoba, ba sénateur balingi mbongo ba député obalingi mbongo ba gouverneur obalingi mbongo ba kambi nyonso ba section nyonso balingi ni mbongo parce que pe avant ba kota na musala ba bimisa pe ni mbongo donc ba bota mina se ya corruption mbongo ba zipe misala ko baza kokola na wakana se ya mbongo e ba tia boye bolingi suko voter ba parce que mbongo wana ba ikizaki ba leki ba komina ba poste oyo bazozo mbongo ya kosarata ba mafia ba projet ndenge na ndenge parce que miso na mpe ko yiko mona suba contrôler mbongo te pour bango suba kota na poste na première place na nini na bo yibika kaya bongo lisusu bato na taba komina mbongo na turo to komina 2011 bango pe ka baza na position kitoko ya ko passer lisusu pourquoi parce que mais baza déjà na mbongo na bango o ba yebi pe le système ya seni comment il fonctionnera basi ba kendaki ba pesa na déjà mbote ya mbongo nini mbongo ka bazue pa na bino ba peuple yango pe ka su baza ko yiba yango pe ka su baza ko zona mbongo ya leta basalaki na ba projet miyibi basaleli ils sont déjà riches. Simba calculatrice par exemple un président soka lobi ke bongana lingina leka il faut na tia 1 million na pesa bata seni wana groupe ya bata seni na groupe ya seni bazali regrouper comment ba chef bazali o bazana ba décision finale ya suka ya kozwa kat na bango ba sibater ne pe ba ko travailler na bango na ba mafia na ba bureau na ba secret wana ke balola sala komba mutute bango pe batona il faut ba kat la bango so ki président akat la yo par exemple $1 million ke pardon bo l'exangai. Pour la bino $1 million c'est beaucoup d'argent parce que ma chef ceux qui va sur 500 000
baza na boka 4 ou 5 bazwaka décision wana. Imagine to so baza 4 5 to 2 déjà bazwaki bambongo na bango